Ingeta Bayaya. Ingeta. Béton, le lot d'Aeko, mon ayo, donc c'est trop, plaisir à trop. Bon, tout ça, la moi, petit vidéo, pour sensibiliser Bandeko, Peuple Nabiso, pour avoir la carte à Bruxelles, pour un grand événement, pour les les 17, les 18, pour la Banguna, où il y a la Congo, pour Kabola Mboka na biso mabele na biso yolo bindenge ni béton pour la peuple na biso pour la Congo na biso to lela ingeta mbuta donc ningeza boza appel toujours bengisa diaspora mobimba en général ba congolais nyonso ya Belgique pe ya monde entier o ba ozana possibilité à rejoindre biso les 17 les 18 pour dans la manifestation ya monene ko telemela occupation ba to ba trahir mboka na biso ba teki pays bino mo boyebi. Donc on ne va pas se laisser faire. Et on a le 17, vous allez bisonyonso na rond-point Schumann. Vous allez à partir à 11h. À partir à 11h, bandeko ba uta misika bo se préparer pour na kokoma na l'air. Vous allez à bisonyonso na l'air pour na ko sensibiliser batu bazale belé vraiment bandeko na bisonyonso o ya diaspora le 17 février le 18 février 2022 à partir à 11h vous allez à place Schumann. Tina 14h30. Togolanda bango lisusu na Luxembourg place au bandeko pe mususu bakozala. Donc on sera toujours là pour manifester contre occupation ça chez biso parce que ba yote kamboka na biso ba Kagame bakozala wana bato tout ba pays voisin bakozala wana ba pour vendre pays na biso yango to sensibiliser diaspora mobimba en général eza marambute o ya kitribalisme wana ezali maramba muluba mongo muswahili mutetela na bekolo na tangi kombote biso nyonso tozala to telemela pays na biso groupe ba individu basacapare na pouvoir na mboka na biso pour na distraire biso yango wana sensibilisation continue to bandi yango aussi la pété yonde ko dans la vidéo partager message yo tous à Bruxelles à les 17 les 18 tous bien ça tous les grands combattants ya monde entier na ba onyo so balanda biso na ba o pe balingaka Congo bazala wana parce qu'il faut tout défendre mabele ya mboka na biso to kolembaka te Ingeta bongo sikoyo awa na kati ya communauté na biso na ndenge mboka oyo bazolinga ba balkaniser yango siko officiellement donc na yango ngai pe na koti awa na ye awa ko sala appel oyo tanga ko sala ya ko sensibiliser peuple na biso po mboka na biso tambola sous malamu te batu baza ko kufa ba problème kili nyanga nyanga la kata batondeli biso na kati ya mboka oyo yango wana biso tolobi boye les 17 na les 18 peuple congolais pas nyonso yo zali awa kuda matongi to sensibiliser pour ba magasin jour yango esala te pour biso nyonso photos na libanda na rond-point Schumann na Luxembourg pour to lakisa bango mécontentement na biso bako saka na biso tiboyete bana Congo to simba na maboko Congo elonga RDC bana Congo to simba na maboko Congo elonga RDC donc indengeza wana to kolemba te donc oyo kabina Chilombo zo bao tala makambo sali Chilombo zo bao la femme de Kagame donc eza maire de Péné comme confirmé ba yuma ba mba campagne mboka na biso pouvoir wana et aussi tous à la unis, tous à la fort famille nanga. Toko teka kambuka na biso te. Tala lelo pays na biso ndenge zo ki na ba distraction. Bazo boma na ba Kivu, bazo boma na ba Beni, na ba Butembo, na Kasai, partout na République démocratique du Congo. Likolo ya ba yuma mo ba s'accaparer na pouvoir. Ingeta, vive le 17 février, vive le 18 février vers 11h, nous tous à la wana rassemblement au banana rond-point Schumann. Ingeta. To la kisabango ke biso tozali. To kotaki komo yo pambate. Tina libération. Donc nous avons invité tous les grands combattants. Ba Patrick Chibangu, ba Boké Chouayambo, ba Eso, ba Odon, ba to nyonso bazana biso, ba Babé Masombo, ba Zoro Bilele, ba to wana tout oyo bazo se considérer ta ki bazana ba combattants. Ba Edino Manena, tous ces gens on est unis. Donc ba Chibangu bazana tout, on sera tous unis pour la remettre ba Sylvain Makoy, ba tout bazé belé to ko ba notanga ba kombote, na ba mère na biso ba grand combattant. Tout le monde aux alawana pour être tout mettre chèque na groupe ba individu ba s'accaparer na pouvoir na mboka na biso. Ingeta mère de la grâce na monyo zali wana maman de la grâce Ingeta donc bengi sabino sensibiliser bato beta penza ya yo
tolemba te tolemba te donc eza makambo ya blagi te oyo abna chilombo ozoba o tala makambo osali ye chilombo ozoba o Congolais nyonso tosimba na maboko Congo elonga Zaire ingeta peuple ezali sensibilisation bino boya le 17 awa poto la kisamo ke peuple congolais na rond-point Schumann ingeta bon to sisi moi live oyo to na moi ba réunion ko sala pour to sensibiliser toujours ndenge ni to tambola po awa ko pela pena moto awa na yebisi bino le 17 na le 18 awa pena événement ekozala penza donc il faut l'Obama. Donc il faut l'Obama penza na ba RTB famona ke no peuple congolais sakana raté bisika wana. To la kisabango ke tozali toujours unis, to ali fort, to kolemba te, to kotika te, pe to kotelema likambo Congo tina suka. Ingeta. Et loko yobangisa biso za liwa, mais tant que liwa ezate tozo pe mananu bo to kolemba biso. Peuple congolais to pesani rendez-vous le 17. Allez, babi mbwa asumbwa. Babi makambo na sito okipa ngote wana mamba mbwa asumbwa. Babi mbwa asumbwa. Bosaka na ina Congo. Bino bo ngabo teka mboka na biso na occupation. Kabila za wana Kabila empereur ya Congo. Anomala ba président de la République, na ba chef d'armée, ti lo ba kasongo baza wana. Donc maman na distraction dans la Congo. Donc na ebisi bino bande konanga, il faut to luka to s'encaparer to longa toute la classe politique de médiocre wana doit participer to vendre son pouvoir parce que na mampinga bazoko kana bango te. Tala na ba Guinée, ba Mali, ba mapinga bazu pouvoir. Ya biso ba yuma ba banda es moko boy ba ngoto bobo. Bino belé to ko dégrader bino en public, to ko dégrader bino ba militaire. Classe civile, il faut prendre le pouvoir. Na bato nyonso ba yebi ba betaka ba porte ya ba mindelo. Bo meko koso na bango po faut récupérer ma bien la biso. On fait appel à un grand prêtre d'auteur Mukweke. Papa Langai ba porte yoko taka. Bete la mindele papa Langai signé bango. Papa Langai ni ne si la raté. On comprend là? Ah, ingeta. OK. Allez, tout ce qui a wa. Bon week-end à tous.